Shalom la famille, bonsoir, bonjour. Sœur Marie-Grâce, ah oui, Sœur Marie-Grâce, CEO of MG Star Boutique. Nani pesaka atoli a petena de komo kolanda vidéo oyo, aimer vidéo, partager, liker, s'abonner na Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV ekoyela biso makambo ebele. Mais toli na ngala pokwa lelo, po biso toza pokwa na Air Angleterre toza 19h. Nalobi yo muto mesana koseka bato. Yo muto mesana kochola bato. Yo muto mesana kotonga. So monika moninga kwe yo bandi koseka. So monika moninga asali erreur yo bandi kotonga. Mama, Bible lobi so nzamba frappé muto koseka ete. Kolba pete azui. Pour retourner kozala soni koleka. Yo seka baninga. Yo chola baninga. So tellement seka ki ebele, tellement chola ki ebele, obi suko nini, li kambuna yo bato ba fongole lango misuko leka. So niveau soni, niveau degra soni, ya li kambuno eleka o bato ba seka ki. Yango na vi tolia pete, ko seka mutute, ato moni ba erreur na ye, ko chola rate, ato moni ba erreur, pesa e conseil, so moni o pesa conseil te, vanda tala na miso, so moni bato ko bondela, prier pour les personnes, ko lia te ko seka ko chola, parce que lobi oyebite. Parce que yo lobi oyebite. Lobi oyebite, yo mesala ko seka, mesala ko cholo, mesala ko zala wana. Koyokisa baninga mutema pasi na place ba eshuaki yozo mona loko ozo resir e bongo soki esfelia échec ye na konzela wana yo bandoko mona loko ozo resir ezaka soni makasi yango tolia pete na butu na lelo koseka mutu te kochola mutu te. Mutu so moni ningo ke na nzela mabe luka zonga so moni ke na koyi ko approcher na zonga saite so koza mwasa mabondeli mwasa beta mabolongo na se mobali abeta mabolongo na se bondela so moni peke no za no mutu mabondeli te talaka na misu po ya yo ekeleka o ezoleka na sa moi oyo epesa biso maele o ezoleka na sa moi oyo ete yanga te ya yo muto sekaka bato miso mesala ko chola bato o ezoleka na sa moi oyo ete yanga ete ya yo mbala sima o seka te na soni oyoki mbala sima o chola te na soni oyo koyoka alors biso tozana to sekara te to chola te so to monika ya eleki to betaka mabolongo na se pona nzambe asunga ndeko wana bino bato mesana ko seka bo seka échec na bino soni na bino eleka makasi koleka bato bo seka kabango boyebi ezala bongo mokilio goes around comes around donc faut faire attention na bako molimo ko seka donc moi tolia pete na butoa lelo ko pesa conseil ko bala bandeko ko seka ndeko te so asala erreur ko chola rate éviter pourquoi. Donc c'était ça sur Marie-Grâce. Beau s'abonner massivement à Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV. Et belé quoi na Marie-Grâce Taylor TV. Mais toi aussi la note comme et belé. Bisous, bonne nuit, bye bye.